Allô, voilà, bonjour et bienvenue sur Bolo Coco officiel, c'est Dorcas et Bolo Coco gauloise et Abakouko de Silabissalou. Merci d'être là, merci de liker et surtout merci de commenter. Merci na abonner nanga, ba nyonso batalaranga o balingara Dorcas et Bolo Coco nga pinalinga bino ya tro ya mingi. Encore une fois, abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, likez, commentez et de la façon ou manière y a soutenir Dorcas et Bolo Coco gauloise et Abakouko. Je vous aime tellement. Nzamba pambola bino boze belé partout dans le monde. Au botalara Dorcas Bolo Coco bolingaranga. O pe bo partagera ba vidéo na ngana lingi bino ya trop. Un grand merci na kolonzambe o ya seke to kutana bino mukolo lelo ya mardi. Merci encore na Sam coucou le nécessaire, me coucou, un grand merci à Hervé Mikaïlo Mabatre, papa na Cristiano et Soraya, merci à vous, merci à maman Zozona Inde, merci à l'impératrice Silabissalou, en tout cas je t'aime bien, l'impératrice Silabissalou, merci à toi, un grand merci à Batunion, Soubalinara Dorcas, Boloko, Kobino, Batbozo, Sako s'abonner, Boza ko liker, Boza ko commenter, Boza et belé na monde. Oh botalaranga oh bo consommaranga en tout cas mingo le bezate merci nabino merci ya mingi zamba pambola bino amona bino partagez cette vidéo likez commentez voilà tombo sanate ko tombola star na biso Silabissalou tombola star na yo na $1 au tomboli Silabissalou Abakouko le vrai fan du monde le vrai Abakouko bazana pour na tombola Silaba rolembate po biso to rolembate en tout cas nous sommes là. Bon, on tombe la combo ya sila. Vrai Abakouko, vrai fan du monde, a kende retombo la star na yo, juste na $1, ya pamba otombo li star na yo. Et tobo sanate que toza na le vrai toit na marché film na biso meilleur film de l'année 2024 en tout cas. Et mon film c'est déjà que bilan na biso. Et Rosalie Lengimo so to bani ko sala ngo batu ba rokam. Er to kolkoto bana rosala bilan na biso ya ne mobimba to salini ni fila salini ni flora to salini ni fila salini en tout cas bilan na biso rosala tellement kitoko na ndenga rosaranate bandero na ngai to consommer le vrai toi film kitoko très belle histoire écrit par Silabissalou. La maman de tous les Abakouk, moi Sinzambe, oya lingara biso nyonso, a préféré Abakouk naye, a sert toujours Abakouk ni makambabie. Abonnez-vous sur Silabissalou officiel, to partagez, filmez, to likez, to commentez, to aimez. En tout cas, ne vous fatigue pas, cher ami Abakouk. Oh, tout est bikaza Abakouk, alembate, attendez qu'on consomme, filmer surtout. N'oublie pas de liker et n'oublie pas de commenter, de partager massivement le vrai tout. Bandero nangai. Attendez que film, à chaque fois. Si la komaraba film, et bien, ça sera toujours ba identité à batou. Toye bara muto aza oyo, muto aza otoye bara bango à chaque fois que Silabissalou abimisara ba film, nena ba titre na ye. Le tozo comprendre ba que ba bengi bomba le vrai toi. Ba zo ko commise o azate. A ko bimisa po na yete. Toye ba identité na ye en fait, il est qui? Il n'arrive même pas à revenir cette identité naïe. Mais grâce à film oh ya si là, to komi ko koye babango, to komi ko identifier bango ke oyo. Ami bombaka. Aza le vrai toi te. To komi koye bango. Grâce ya Silabissalou en tout cas kolembate partager ngana olemba sensibilisation te. Ngana olemba motivation te. Je suis là pour vous motiver, je suis là pour vous sensibiliser. Kobenga bino Abakouk nyonso ya monde entier to partager film to liker to commenter na kolembate yom to benga Bolo Coco zala kimio tu ko bota ya ko bota na ngana s'il est égal combien ikami bota nga les bino ni nga bina faire ni to so la pembeti te ya kendo partager film kendo liker kendo commenter voilà en tout cas bandero na ngana na maman na likambu. Et à mutu moko bengi nga lobi nga Dorcas pourquoi ces derniers temps bino ba Abakouk bokomi kolobela Jérémy Troya si là na ba Abakouk na ye baza mitema mabete tiango na mutu na yo mama yo mto benga kinga obi na okuto babi ani pa leze mamango na otu komi ya Miss Lolo na Sandrine TV pona ni balimbo komi erno ka Jérémy vous na boza bien sûr si la tête c'est faux archi faux. C'est faux.
Si aujourd'hui on parle de Jérémie, parce que si la biso, oh la biso, maman la biso, elle n'est pas jalouse, elle jaloux à Jérémie. Avancement à Jérémie, donc élévation à Jérémie Chabani, et déranger si la thé. Bon, on leur avait dérangé si la thé. Ce que tout fait, biso n'engeni, biso babakou kasi la. Et quoi tout fait biso nini? Parce que y a aussi la élévation à Jérémie, Jérémie a son mata, a son kende. Le contraire, si la a encore encouragé Jérémie. A encore simba Jérémie na maboko. A avancé avec des liboso. Et déranger si la te bon biso babakou. Pourquoi déranger biso? Maman a biso za mouté maman bête. Notre maman, elle n'est pas problématique en fait. Oh, si elle n'est pas jalouse de Jérémie, biso tozana pour encourager Jérémie. Yaya, biso to abata keto te tia wona mutu na mama yo mto benga kilobi to abata keto te to lingara l'avancement ya mutu. Ce qui Jérémie aza osala ba œuvre na ya bien et sengi soutien babakou to ko soutenir Jérémie parce que la plupart ya batu o baza ko consommer ba gadi ya Jérémie, batu baza ko consommer ba film ya Jérémie sur 100%, 90 ou 80% ce sont les abakouk. Jérémie aza yemoko. Bobi kombi bazo combattre moi mobali wana. Tongi ko tika yeti na combat oya bunda ye moko. Pour Jérémie wana pendant que ba combattre fille la yepa tika ki fille la te. Atika ki fille la te. Et pourquoi biso to tika ye soki batu baté mi ba combattre yete to tika yete. To bunda na ye longo. Parce que biso maman na biso aussi la bisalu l'impératrice. Azara moté mama bete. Azana problème na Jérémie te. Jérémie a zalé qui est pas assis là. Maman a dit que jamais qu'on à Jérémie. Tout ce que Jérémie a mati, il faut albate. Banana babakou bakoki ko kumisa Jérémie te te. Biso mutema wana eza bisote. Yaro un le barana bino si la za différente. Na artiste comédien belé. Si les ate comment dit si la nenga vandi boy ata lelo. Miano Teresia. Papa moni message aussi la comédie Teresia. Bino moko bo moni yango. To tangi yango biso nyonso. Message oyo si la comédie Teresia. Vous avez vu. Ça montre que lelo même si ya non dans la chaîne na wana. Si faut amata. Aleka. Si la recombattre ka Teresia te. Pour si la nenga zana pour recombattre batute. Si la zana besoin ba koma koute belé. Bazalaka na ba producteur, lelo bango ba artiste comédien ba comme ba producteur. Ba comme ebelé ça la bien. Si la n'est pas méchante maman. Toteli message aussi la comédie ya non. To moni yango biso nyonso message wana. Aussi la comédie Teresia. Yaya, natangi j'avais de larmes aux yeux. Nabi oh Zambi. Abengi yaya nanga onzamba pesa ngai. J'avais des larmes aux yeux. Tala, omoni bo larmes. Exact, bolamu, moi batu bino ozela bolamu. Afela ni fa kabela mbongo te, bolamu eza mbongo te. Sois reconnaissante. Ou reconnaissant na mutoyo azo sala ta bolamu amukie. Tout le monde à niveau Thérèse alingara ba simbela e fila na été. Comment hier a cause pulmoner pour na fila na ye. Fila est très, comme je dis, très reconnaissante envers Thérèse Yano. Aza très reconnaissante envers Thérèse. Très reconnaissante envers Thérèse. Et l'autre geste aussi la sali était un peu bino bato bozaramite mamabe. Mutazo salo bola mubosani na vie na yo. Obosani ke po yo zala o yoza. Ezaki mutuwana. Obosani nyoso. Nzela oyo bimile senga ki mama wana abimisa yo. Mais lelo mo tinda batu ba na télévision ba ya kofinga ye. Omo tinda batu ba na télévision ba ko dénigrer mama wana. Sois reconnaissant ou reconnaissante dans la vie. Et c'est le quoi très important, ça va vous aider. Félicitations à Jérémie Chabani, 100 000 abonnés sur Jérémie Chabani officiel. Félicitations
En tout cas, mata encore. Nous, les Abakouk de Sila Bissalou, nous sommes derrière toi. Toko soutenir yo. Eyi ndelo na butu, eyi ndelo na moyi. Biso toko ya ko la haute défense. Pour maman na biso alingara yo. Maman na biso apporta ko na cœur na ye. Jérémie Chabani tiango na mutu na yo ke Abakouk nyonso ya Sila. Balingara yo. Abakouk tout ya Sila. Ba soutenara yo. Poto yebi combat oza liboso na yo. En fait, omoni mama wana ya lingara batu ba bongate. Mama wana alingara muto avance. Ya lingara avance mate. Ya moto zone ba elle est parmi le gens. Oh bazoya excusez qu'on détruit théâtre na biso. Lelo cinéma na biso c'est une valeur. Théâtre na biso c'est une valeur à cause ya mwana mwasi wana. Kolembate. Peut-être tu te dis que Batounia se va se plaindre n'a pas ni à combattre pour y aller dans muto avancer té. À ce moment que allez ouvrir les choses. Si la yaki a dépassé à monter les places. Yo posé à l'issou. On dépassé à kolina moté. Pour y aller dans muto les tailleté à kolina moté. Yango moni azo sale la yo ba campagne à ma baisse soit disant que autant maté au cas d'abord de l'école té. Je me souviens Eliezer bébé de la presse aloba na ke atanga na yo na matadi. Abi Jérémie Chabani otanga ni na matadi. Mais les gens ont sali réputation dans la télévision dire que nos aboyé otanga té. Jérémie kolandango té. Ye musa na yo yango wana. Elle a monaki avancement ya chaîne ya Sila ayako bimanini oh ye mutapesa Sila idée ya reçoit la chaîne et pas na ye eza bongo ya lingara muto avancé té alingara muto alekaye té so razo mona ke ali ouvre les choses okomi ko dépasser ye yo na ye okodo bokomi na minute oyo niveau kutu moko te pas okomi ko lekaye akolinga yo té. À côté les ma abundisa yo, à côté les ma à combattre yo. Ba pa na ke belé oh bandero na ba ba boko lo ba vérité oh Jérémie azana moi cité azana moi neni ba ki cité ba ki sa simbi ba pe ki fe ka basi eh ya bon makasi bon makasi. Nani navandi bo na omone lo sika bo lo baté jusque là parce que o boloba na Jérémie eza o boloba na Sila a robota te a kobala te ba misusu bo traiter Sila musika a sacrifier mabota que Sila sacrifier mabota te a robota te pour na succès na ye. Tel niveau à réflexion à batu pour na bino mutu soki azo mata akomi na bako attendre ba niveau oyo to ba objectif oya lingaki akomi ko attendre ba niveau wana pona bino la tsarake mutu wana il faut simba kisi mutu wana il faut faire sacrifice moko ya nzoto na quelque part bandeko élévation et uta ke pa ya nzambe élévation et uta ke pa bata mokilité yo ero mataki L'artiste va dire que au sali oyibi Steve Vigny il fait makambu l'artiste ba kizayote le contraire tous les artistes et comédiens bazala qui très content comme on a que acteur moko ou actrice moko a comme il produire ba film bazala qui très content nango. Mais comment yozo linga ke otika la yomoko tu ne veux pas que baninga mususu ba ya bazata ngana le bana bino ba Abakouk woti la ngana ba j'aime cher ami eza lokolanga na banda ko défendre si la mutaliboso mais aujourd'hui je suis fier quand na mona rabate belé baya to simba na poto défendre si la et yo onye se bandara na moko le be ko marami balé misatu yozo linga yo kaka yo pona nini. Les gens ont divisé d'artistes et comédiens. Au Kaboli d'artistes et comédiens. Pour moi, les artistes et comédiens, il y a un problème. Attends, je vais vous dire.
bato batournare pas na ye na o batournara na SB ceux qui bakutane pas Jérémie tel niveau baza ko tourner baza ko pesa biso les meilleurs na bango. Donc ça se voit que bazalaka un peu limité na ba condition oyo ye apesaka bango. Et nous salé mutema parce qu'il faut au monde que et ça batu oyo ba jouera na SB et pas na ba jouera lisusu te baza ko manquer ye kuna. Parce que on a batu wana bazoya ko jouer pas Jérémie. Jérémie azo benga bango nyonso. Et comme ko déranger, a comme ko ka mutema pasi. Il faut ça nini akuma ko éliminer ko bengana. Mutu lokola papa Alain. Na loba journée ko papa ale bien te tata mukolo lokola papa ale mande fois pembe ana bana o moi sina kufa tikeli bana bana bazo tanga classe bazo bokwa mo fo ba lia ba mela ba lata ba ko lata na 250 yo pesa papa ale to solo la te ba ko lata na 250 yo pesa papa ale. Pour papa là il faut foutre ndaku il faut lier sa bana il faut là sa bana na ye bana il faut tenir sa bana na $250 oh yo pesa papa là chaque il veut faire du mois il veut ndenge nini $250 on a ndeko doit papa aller et beaucoup lié faire les nyonso ya lingi na bana na non artiste ce que j'aimais papa allait à comprendre que je suis naza artiste je dois évoluer partout na rokamara fika morote il faut na pumbwe na bima batu nyonso boza na kati ya nzungu ya mwana wana salité na makolo poussière wana mukolo bo comprendre que boza ba artiste il faut mo bima na kati ya nzungu na ye ebele mo repesa si la raison. Parce qu'il faut que tu aies un zungo ya tabino. Papa est abîmé na ye. Il y a des artistes qui peuvent la visibilité. Papa là maintenant je jouais pas si là. Visibilité aussi là qui nango papa na bénéficié qui nango. Mais on conditionné bango, mutu a engagé. Awa na Bella akoki kobima libanda ya Bella te a rejouer na kati ya SB. Pourquoi? Parce que yo oningara sila te. O komisa sila ennemi na yo oyo sila ye moko jusque là. Aye barate kaze ennemi na yo. O interview na papa wana mikolo. Baya ko jouer na kati ya SB yango lingo sala lokola Jona Jérémie bozo yokana te olingi ozo wa papa wana o interdire bango baya ko jouer lisusu na kati ya JS Production te non ton côté les meleloko yo je vous dis ton côté les melengo tozo lisusu na tambiloko wana te. Toi, on a besoin de théâtre, na biso ezonga bomoko ndenge ezalaki. Toi, on a besoin de théâtre, na biso acteur, na biso na actrice, na biso basangana. Bazonga bomoko nde bazalaki. Toi, on a besoin de que ya mutazo ya a diviser, on va diviser pour mieux régner, a kabola, poye atikala te. Nous voulons plus ça. Ton côté les melayo. Bengana papa Alain. O bengani papa Alain bandeko. Boya. Na loba. Ngana bomba tenga na bankité. Je vais vous dire pourquoi makolo poussière makolo mayanvi a bengani papa Alain. Jérémie a vu Cop en fait. N'a expliqué bino. Jérémie a vu Cop na ye. Né dans la sollicitaraye, bah tout le monde belé, bah ni tout encore. Aza la manifestation la Turquie en fait. Aza la manifestation ni amune ne kunya la Turquie. Aza a besoin de fleur à téma mona. A besoin Jérémie aya ko prester hein ne ba lo ba ndenge zalaka. Jérémie aya kuna. Jérémie atali. Alors bi non. Na bandana papa Alain Kala. Papa Alain n'a pas vu de lui na Simba na zala na papa Alain yambanga bien. Et puis azala randanga bien. Pourquoi pas na tia papa Alain?
nde bomoni Jérémie aye kotia papa Alain na liste de voyage au faut ba kende Turquie. Na minute na oloba na bino. Na encore na bino te, baza déjà na ba visa na bango. Na cité ka koma papa Alain na cité koma ba tunsu ba kende te. Ma papa Alain za déjà na visa na ye ya Turquie, o ba kende ko prester na kati ya manifestation wana. Et comme Ranamato yebelaki ete komite ekomi ya Kagames. Ye lokola du jirakate. Akokara muto batate. Parce que tu as mon Jérémie a même Lisa Dubaï. Et ça l'a mouté ma passi. Et choqué est terrible. Tu as même Jérémie même Lisa Dubaï. Yo yeba valeur abatute. Lisa zala pembeni na yo oyeba valeur na yete. Otiaka Lisa na barole moko ezanga tina. Mais Jérémie a ko honorer Lisa chaque film. Lisa zana kati. Chaque gag Lisa zana kati. Et puis a ko honorer Lisa. Parce qu'il y a une valeur à Lisa. Yo loko le valeur à Lisa te. Ceux qui ba ninga ba reconnaître valeur à mutu wala pourquoi yo choqué yo. Era yo ki bongo. Avant ici réunion. Ouais, non, le balabino vérité. Na ko sarate. Tozara na batuku na mamba barate. Avant ici réunion. Papa Alain omoni, nous ozolo ba OK de voyage, nous comprendre te. Papa Alain pas habité en voyage, non voyager te. Habité, ba yobi que zo voyager, ozo kende. Papa Alain pas ani habité. Na maman voyage en te. Oh na moni o comme plus que préféré kuna même ata batu bazar obenganga Jérémie azo finga ngai na chaque vidéo ya ba film na ko sala za ko finga nga mais yo oza ko retourner kuna mingi tandis que yo oza na contrat a on a belaria ya. Comment moi je me demande o yebi ndenge nini que Jérémie aza ko finga yo parce que Jérémie depuis abandi makambu na ye atangi na bikomba belvité. Mais comment Belvi oyebi que Jérémie a fait un film. Comment oyebi yango que Jérémie a fait un film. Oyebi yango ndeni. Parce que jusque-là, ton corps va tout. Nan Jérémie a habité que Ebembe a belle vie, Tata a belle vie, Toufi a belle vie, Mbessi a belle vie. Nan Jérémie a fini belle vie bon côté. Jérémie a zo sala makambunaye. Comment belle vie revend sa réunion? Oye, mais ça papa Alain que comment papa Alain avec qu'on se permettre qu'on ne rejoue pas Jérémie, bah tout bazar au benga et tandis que Jérémie a finga kaye na ba vidéo. Oye, mais moi je me demande et puis je te demande, oye, mais que Jérémie azak au finga yo na ba vidéo. Oye, bien mon nini que Jérémie a finga yo. Pour Jérémie a un ennemi na yo te. Ennemi, Jérémie, avant plus d'artiste, il y a Moussous, on va faire ennemi. Mais comment Jérémie a ça, la zone là-bas? L'artiste, on a besoin de battre que Jérémie a boit Bisso. Jérémie, peut-être, on peut dire, ah, vous n'avez pas vu de l'homme, mais t'as un petit peu couramment, il y a une vie de l'homme, le karaté. Maintenant, Jérémie a yaté. À moi qui j'ai vu de l'homme, que Jérémie a boit que la yé. Bon, on y est, bah, Jérémie a boit que l'eau. Mais une chose grave, ok, on va faire une réunion, on condamne papa Alain, non! On va condamner papa, papa les amants na musala na yote. En logique des choses, parce que là, qu'on zang, les artistes, na biso, ne ba monya yo millionnaire, ba ni ba se rabesa trop bas. Ya kolanda yo. Parce que on veut dire, Moutora papa Alain, na niveau ya papa là, banda carrière liboso na yo. On va pouvoir dire papa les bise que ozo que nous jouer plus bazo finga ngai batu bazo loba batu wana bazo loba ba yebi que papa aller as artiste as acteur il faut jouer partout mais vous expliquer un peu batango bien que tu vas bien yoté papa aller te jouer partout
de yo papa allait azan a droit qu'on jouer et pas Jérémie parce que soit disant Jérémie a boire que la cause jeton yo karando yebi que Jérémie a boire que la cause jeton mais bisi me total à Jérémie na Jérémie et moko a yebi que boire que la cause jeton te pour ma français bah c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire si la session piqué t'es na mamba Jérémie parce que a yebi te que problème est na Jérémie mais yo yebi que yo na Jérémie ba na problème. Il y a un monde qui se piqué, on comme un bé. Botika mwana bato évolué. Azan a chance na ye, azan a makambu na ye. Botika ye. Baptiste était la belle vie, Baptiste ba lembi yo, je te dis. Ne botonga yo, ba baye yo. Mais Nicolas sans faux pe sarabango, ne moun bazo ko entourer yo. Mais niveau ba baye yo. Si vous ne prenez pas Jérémie, quand vous ne pas matière, on n'est pas Jérémie. Qui va bailler yo, condition l'équipe makasi. Maintenant, la condition l'équipe makasi. Aujourd'hui, papa laisse ses défis de recevoir la retour na katia SB. Donc, veut dire que tu papa la vanda bongo joueur na katia SBT. Et ça, papa va tout monter ma passi. Et bon, ma papa ya batou. Entre que ngana si la to na problème te to soana te to beba na te ngana si la to uti simba mais comment non ko jouer pas ya mutu na ngana to banda na iye na simba liboso ya Bellevue papa a laissé défi de lelo ya ko benga si la pona ko sala retour na ina SB bandeko bokozonga moko Gabriel alobaki en liste eza moulayi eza batu mususu bazana bali ba joueur na FBT baza contre mitema na mutema na bango bana besoin de jouer na kati ya SB mais ba oyi bate bango banda ndenge nini parce que place là toza condamné yango moni ba comment que le joueur était pas Jérémie pour ba kutu na na par terre mususu ba jouer à l'ensemble. Tout ça pourquoi? Parce que bazo se sentir que baza condamné. Mutu moko azwa bango te bango en otage. Ba bouger te. En tout cas bakuka bozela bon mon papa a un film na biso kala mingi te. Avant 2006 c'est déjà bon 2024 2025 je crois que le premier film au mois de janvier bon mon papa Alain. Papa a reconnaître que si la zone de Konaye, a reconnaître que ma bandana si la liboso ya ma kwanza o ya mwasi o yaki. A reconnaître en haut. Et aujourd'hui, papa Alain a zongi mutu. Il s'est dit non. Théâtre est koufa. Ce qui ont boy n'a joué pas batou. C'est que n'a on est au kabouana. Papa Alain est mutu le bi a ébifié clair. Oh bah on a bengani été papa allait de mutebi ça lobi ke ba kabwana parce que yé axa artère ya mutu moko te alembi ko va de sika moko alembi ana besoin de jouer partout carrière ne veut kufa te papa la reconnaître que carrière n'est commis en danger à reconnaître que carrière ne veut kufa. Il s'est dit non. Non, non, non. Il faut Nazonga, aller en Avalaka. Je dois jouer partout. Si la zone de Konanga. Moi, non, quoi, Jérémie. Moi, non, batamuki, ozo combattre, ozo luka ko éliminer, otinda batuba finge mabe, ya, ah, da, Jérémie, on a connu 100 000 abonnés. Mais c'est là, on piqué crise, on couvre, on a 5 000 abonnés à Jérémie. Lélo 100 000, bon, encore une année, années combien? Non, tu dois changer. Jérémie, JF Production Mobimba Jérémie, tu peux si bien beauté. Bo simba Jérémie na maboko. Bo linga ye bo accompagner. Bo tika songi. Yo muto yaka pembe na Jérémie na songi. Oya ko ebise makamba belaketo. Jérémie na matoyi na ye. Jérémie koyo karamba bazobe yo tike Bellevue alobi boye etali yote po Bellevue bande basala mokili depuis a komi sa productrice alinga so mutaro aya te pembe na koma pe producteur omoni komba
abundisa ki fila fila moi ki fila comme ko produire ya ko ya lingara muta produire ta lingara tika la ye moko rotika la pe yo moko te parce que ye barango batu fo babima omoni fila ninga longola yo Jérémie a yeso longola batu fo ba bandela ko ya ko longola yo po anzapete nzambe ni ba ko longola ta rotika l'éternellement yo le rosa muta mokili il faut ba ya ba longola hayo tango na mutu na yo en tout cas les abakouk to ya ma papa ale maboka ofungwama to la ki seke to lingara ye to libisa lingara batu nyonso parce que to moi na papa ale ta na tevita singa fila za ezate papa ale ya ta le ba mabe sur fila ezate ezalaka batu nde ba yaka ko loba mabe ko finga ko chola nanu yemo papa ale ya te alba mabe sur fila en tout cas ngai na encourager au papa ale mobala zarani bongo batata babungo botikali bokoma na image ya papa ale bo raisonner ke boza ba artère il faut bo bosser on a rôle bara ya mwana na lingi bino mingi abonnez-vous massivement partagez cette vidéo na maman bébé moyo le ba mingi rete combien de minutes 24 minutes je vous aime tellement abonnez-vous et partagez cette vidéo Dorcas Bolokoko oya bino bino pe yangai na lingara bino ya trop ya mingi tokutani na bino à la prochaine bye bye les abakou.